Bonjour les amis, bonjour YouTube, c'est encore la Germaine. Lelo na ye lisusu na mwa video moko na sepeli na sale la bino lelo pona bana. Alors eloko naza nango lelo tozokende na lombango naza na besoin ko sala vraiment minute ebelete. Nazo sala oyo tobengaka nyampoule. Ezali mwa ba snack ya bana po bana na biso baliaka nde baza na bango na confinement boye na ndaku. Mwa eloko moko ya rapide tosaleli bana na biso. Alors na nyampoule na biso nazaki na besoin ya coco noix de coco nde bozo monango awa yango yo sikoyo nasali nini na panzi noix de coco na ngai na sokoli yango na longoli yango na kati ya poso nango na sokoli yango très bien ndenge bozo mona. Donc nous en a besoin coconut nanga noix de coco nanga naza na besoin sucre na kozala na besoin ya râpeur na ngai. Alors ceux qui ont un râpeur to koki ko sale la pembeli na moto nanga kikalungu nanga ici les lutu nanga. Alors sans plus tarder nazo kende na ko râper coconut nanga nde bozo mona. Donc nazo utiliser râpeur côté wana ya munene na bali ko râper nde bozo mona nazo râper soki etikali mwa minene na koyi kozwa pembeli nanga na kati yango pe parce que sinon soto le bito bandokata nyonso ekozwa biso temps ebele ekosila nokite yango na utiliser râpeur nanga oyo. Kinamoni ekomi muke na kati na mbeli na ngai parce qu'il faut vraiment ezala mikie naleki na mususu na sisi ko râper nde bozo mona. Siko nazoke na kocha sucre na ngai na kikalungu na dipa ya ndengo lingi soko lingeza la sucre makasi soko lingeza la sucre makasi pe eza kaka yo. Donc na che sucre nanga na moto ezwa moto et puis na bakisi coco nanga cocoti nanga na kati. Donc pour l'instant na chena no sucre nanga nde bozo mona ebandi ko changer ezo kalingama ebandi ko changer déjà. Voilà là na moni bomoni bino moko nde sucre ebandi déjà ko melt siko na bandi ko bakisa coconut na ngai na kati. Voilà. Après na rubanda sikoyo ko balula yango. Na rubanda ko balula yango ti bokomona bino moko ndenge ko changer ko banda ko kalingama. Kokoti oyo ko kalingama ko changer couleur nde komi sikoyo nyampoule na biso. Donc il faut comme makasi nde to benga ke comme crunchy. Donc na minozo le la kraka donc il faut ça la ndengwana. Donc tozo balula yango. Zo kalingama déjà. Donc yo zo balola kaka pour ko contrôler yango ke ezika te. Zo kalingama te ko bana ko kangama siko sucre wana e bana ko ma poussière. Momoni ezo ko ma caramel. Ezo bana déjà ko kangama. On a ekoma et à kokoma nde na ebisi bino ekoma poussière. Donc ils ont comme un caramel. Ils ont lumba déjà solo. Donc il y a caramel déjà. C'est ça. Donc ils ont continué kaka boiti ndenge kokauka. Voilà, na kitiseli yango siko na se après
ekokauka ekokauka nde ezotourne sikoyo esila mwa moto nde ezokoma sikoyo nigre. Voilà, snack na biso esili. Donc eza caramel na biso ya coconut oyo tobengaka na kini neti nyampoule. Mais soki olingi mpe kokitisa yango avant neti ndenge na banda osala avant ke eyinda makasi bokoki mpe kosala. Mais nga nalingaka na nga ezala boye, nalingaka goût nango soki eza boye. Mais soki olingi osala yango un peu plus pembe okoki mpe kosala. Donc tosilisi nyampoule na biso nde bozomona yango oyo. Okotiela bana to yo moko ovandi na yo ozotala TV na yo. Ale ozomeka ozolia na yo muke muke. Nde bozomona eza vraiment bien. Ya moko photo la kisa pe bana biloko ya ipa na biso. Nde bozomona donc eza bien, eza ngo biloko chaque jour te. Eza moi eloko moko ya même une fois par mois, eza nango mabete. Yango na ngana sala lelo moi snack oyo. Vraiment la sepeli bo ta la vidéo bo meka pe ko sala yango vraiment. Je vous aime beaucoup la Germaine, on se retrouve à la prochaine.